Mais natango oyo penda Fayulu na moto boy. Ba bemba libanda. Ba nyambusi mbusa nyambusi libanda. Pe bino bokanga Fayulu. Est-ce que c'est le moment où vous comprenez que Fayulu? Oh peuple, tout le monde a désespoir. Tout ça qui a moins espoir. Mais dès que le monde a 100 jours, on a désespoir parce que Kabila a dit que tu serais l'idée. Hein, vous comprenez? Est-ce que vous avez une histoire Algérie? Hein? Histoire à Burkina Faso, vous avez bato bandengenin. Hein? Ah, politique à Makila, moni logo ya Makila, on zamba pesa kate moni repose ngo, baso mona ngote. Est-ce que c'est le moment penza Fayulu la vandi boye asa ya loko moko te? Hein? Bokanga Fayulu. Yo qui fala bata meeting na avec n'importe même azongia. Peuple zo banini. Tolembi pesa biso minduki. Ça dit quoi? Hein? Ça c'est la rébellion, Fayulu na lingi rébellion te. C'est quoi? Peuple zo ba pesa biso minduki tolembi. Bango bazo yoka, service sécurité zo yoka. Bazo yoka. Mais bako sa président te. Oye bien, comment on a malédiction? C'est ça qu'on a malédiction parce que ce n'est pas le moment. Ndekonanga. Toujours le bayango. Tala. Betamboa. Oyo kanenge mboa kolela. Oye baso mboa na endurance. Ce n'est pas le moment. Mboka et clic. Mboka zabo. Tozo yeba la koutouté. Et bandérité. Qui dirige qui est président, qui n'est pas. Hein? Tout le monde a dit que les Kabila nyonso baye bazongi na pouvoir de mobimba koleka même basalaki peuple écoute tout mais comme ça on mit tout passe tout ça battre tout que ne wapi kozongi na ngote. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission. C'est la diva de la presse que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos postes téléviseurs en train de me suivre. Je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle de la nation, Tonton Banda, mon boss. Et pourquoi pas Pichou Mangaya, boss lady, Armand un peu garçon slim. Je dis un grand bonjour aussi à mon caméraman du jour, le chercheur de l'image, Marcus Ongangeli, que j'aime beaucoup. Je dis bonjour à lui et pourquoi pas Jean-Yves de Londres, il y a Willy Mouchen, le code mondial. En tout cas, je vous dis de gros bisous et de salutations en fait. Aujourd'hui, je suis avec mon invité du jour, il s'agit de John Ngefa. Avec lui, on va développer tout pendant vraiment parce que Maramboleki tellement trop dans le Congo et comment péter biso mon tour. Peuple ça peut ba diaspora moi kimia ba luka rappelle moi na ba congolais en baloba ta quelque chose peut ça un peu moi peu du cœur. En fait, je suis là avec le prophète du peuple, prophète Ngefa. Tobé ta maman makambo église, maman bonzambe et à part ça, on parlera aussi de la politique. À qui j'ai dit bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Nzambe Pambolayo. Congo za bishanso. So to bundele Congo te motako bundela Congo azate. Avant émission de Tchaka Nzambe na maboko parce que yende kolo ya nyoso tata nalola okeli kolo na se totiki Congo démocratique na maboko na yo totiki émission na maboko na yo totiki bato nyonso bakoyoka ngo na maboko na yo kolo sunga soki osungi Congo te o bazosunga na pasi kolo mawa na yo esila ekita maboko na yo esala pe miracle na yo accompagné na Congo na bebisi nyonso ya mabe bazo préparer pour na kopanza mboka oyo kokabola mboka oyo esprit ya tribalisme ya génocide et que nesika bikaoki tikate makila na simasi sopana de classe et singa sopana et somba biso nyonso na komona simasi ya amen. Amen. Prophète Ngefa wana topusa ni boso na eza pambatiza parce que ba makamozo le kana Congo en tout cas ces derniers temps yo nanga to yebi yango tozo courant nango prophète Ngefa so na pousse vraiment pemene ça pour na tuna ba porter na Fayulu plainte ba porter plainte par rapport à ça toko le bangonine est-ce que bazolo ka flamme te na Congo pela to nini oye bien Congo mboka malédiction c'est ça Congo mboka malédiction parce que ce n'est pas le moment ndeko nanga toujours le bayango tala
beta mbwa oyoka ndenge mbwa kolela oyeba so mbwa na endurance. Ce n'est pas le moment. Mboka et clic mboka zabo tozo yebela kutu te et bandérité qui dirige qui est président qui n'est pas hein tozo mona mboka so kene bata kabila nyonso ba yeba zongi na pouvoir de mobimba koleka même basalaki peuple kutu mais comme ça on mitu pasi tozo yeba te tozo kene wapi kozongi na ngote mais na tango yo penda fayulu na moto boy ba bemba libanda banyambusi mbusa nyamusi libanda peuple ne bokanga fayulu. Est-ce que c'est le moment où vous comprenez que fayulu oh peuple de tout le monde qui désespoir tout ça qui n'a moins espoir mais dès que monde a 100 jours en désespoir et quand ils sont parce que Kabila a dit que tu serais dit hein vous convoqué est-ce que bango bataille histoire Algérie hein histoire à Burkina Faso baso monate bato bandenge nini hein ah politique ya makila moni logo ya makila on nzambe pesa kate moni repose ngo baso monango te baso ko sa président fachi pona nini hein histoire à Burkina Faso bayoki yango te histoire à Algérie balandi yango te Omar Béchir un dictateur sanguinaire il était élu démocratiquement ba déboulonné na peuple ba tient en prison baso monango te. Est-ce que c'est le moment penza Fayulu la vandi boye asaya loko moko te hein bokanga Fayulu yo ki fala bata meeting na avant que n'importe même azongi ya peuple zo banini to lembi pesa biso minduki ça dit quoi hein? Ça c'est la rébellion. Fayulu n'a pas rébellion. C'est quoi? Peuple zolo ba pesa biso minduki tolembi. Bango bazo yoka, service sécurité zo yoka. Bazo yoka. Mais bako sa président hein? Toli na pesi président boye. Yoka ba prophète ya solo. Ba prophète à l'okuta bazo kosa ke okufa na 2 ans te. Ba prophète à l'okuta pe ko luka mutute. Yo zali chef ya institution, premier citoyen, premier magistrat, bon retirer plainte wana. Fallait quoi mon côté. Fallait quoi et tout le cas y a population belé. Mais au cas de quoi, mon boule ko banda wana? Au cas de quoi, mon boule ko banda na bani na Gombe et comme na lingwala et que boko gérer peuple ndenge nini. Il faut ba armée na deux tendances. Armée yo si makabila zana yango. Yo zana mwandam. Bako yo kanani. Peuple moto asimi pouvoir. Et là on y malamu ko bimakati nango. Na ba parlement na bango ya kabila oyo plein 350 na président bimikuna na seigneur kabila. Ba gouverneur provincial kabila. Mais kabila il est là. Hein? Bozo la ponga ni kabila yo zo diriger mboka oyo. Il a un président qui dirige. Hein? Hein? Tu sais qu'il ne dirige pas. Mais Kabila ne dirige pas, mais il règne. Hein? Il ne règne pas, mais il dirige. Hein? Alors, pas d'institution na Mabunda, président de l'Assemblée, alors pas d'institution na président ya Séné, alors pas d'institution na gouverneur provincial, mais coup d'état constitutionnel. Et ça, on s'est préparé. Coup de non fondé, non fondé, n'a pas ça, non fondé. Mais coup constitutionnel. C'est Kabila. On t'a demandé ma magistrat, c'est Kabila. Comment nous avons fait un coup d'état constitutionnel et qu'on s'allait m'aboyer? Hein? Et qu'on s'allait des chambres se réunir. Balabi non, le gouvernement est compétent. Comment dire qu'un dossier na coup constitutionnel a validé. Et c'est ok? Hein? Ok? Comment le Congolais dort? Hein? Beaucoup de Congolais Fayulu. Bête à moi. En fait, Ngefa, est-ce qu'un politicien a un droit à côté de ma vie privée à battre? Il y a quoi cité politique. Mike Mukeba, il dernièrement a tout ça le mission comme on colba wera sani na parlement wera ko betara musique wera ça la beau et tout machin. Est-ce qu'il peut te toucher à ça? Mais Bakatango Bakota Kiao. Na député, Baïbeda français té, Aïbeda je suis malade té. Aïbeda commenté que je m'en vais à l'église té. Ne kutombola, ne quitte ça, ne quitombola, mais ouais, elle dit quand même français. Hein, ne kutombola, na quitte bango bateau, bateau qui sont non, vie privée bateau. On ne se comprendre des bateaux té. Oui, un député français. Au moment où Makamabozo boyté. Mais un député, c'est un homme d'État. Au coup qu'on appelle la République française, la Yougoslave, au coup de la chef de l'État, au coup de la député, voilà. Mais on a besoin de députés, nous comprendre, hein? Député comme Loba. T'es pas jusque là. Pas jusque là. Hein? On a quand elle est là, hein? Où est quand même Azali?
quand même mutu azali na mboko yo akota député ba Bologna bakota na basani yo mona Bologna ça monsieur Bologna ya Bologna bomona ozomona non ba vie même na JB ba vie privée ya bato JB intellectuel JB atanga classe soko landi Kofi ma Kofi ya JB JB atanga classe si sa classe na ba diplôme makasi botiko kota na vie privée ya bato eza malamu te ba faux témoignage au Bible ezolo ba Thessaloniciens ezali punissable na vie ya Nzambe na loi ya Nzambe eza malamu te mabe batika yo député ozali autorité budgétaire tala contrôle na mboka tala mbongo ya mboka tala makambo kota na vie privée ya bato to pesi conseil so oyoki yango te okosamu parce que basakala bakobima basakala mosu bakobima basakala mosu bakobima donc ekozala malamu na ba homme d'état bosaka ba kosaka be champ de parole na bakofinganaka eza malamu te topesa conseil attaquer homme de Dieu Ngefa uzape prophète ya Nzambe so pena mingi pena yi awa izape na puna bakamba prophétie ya Walesa azopesa prophétie ya chef de l'État président de la République, c'est lui qui est tellement respecté. Mon Dieu, ça a bang à la minute. Walesa azopesa sa prophétie que ce cas qui était dans 2 mois il va mourir. Est-ce qu'un prophète de dit a copié sa prophétie bongo ya mutu monene bongo apesa ngo bongo toi que lukaete et apesi yango en public na la télévision. Est-ce que c'est normal? Oyebi maman ba wele Césali Osée 4 verset 6 mon peuple périt par manque de connaissance. Pe wele sanga prophète te? Wele ce n'est pas prophète, c'est un évangéliste. Atika na mosala na ye. Yoka Bible lobi na Romains 13 verset 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas l'autorité qui vient de Dieu. Et l'autorité qui existait a été existée de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Il attirera une condamnation si eux-mêmes. La Bible est claire. Oui, voilà, c'est pas ça là. Autorité, tu sais qu'il y a des mais c'est lui le président. Nzamba Yebaka Abongi Saka. Lamentation chapitre 3, verset 39, et lobby qui dit une chose arrive, ça que l'Éternel ordonne. Mais marque tout ce que nous avons, c'est parce que nous avons ezama bien, mais avec nous qu'on a boyaki. Wale c'est l'évangéliste. Tu as témoin, ba missionnaire, ba témoin, ndeko ça repère ça ba mbongo, ba témoin makamuna yo. Tu as côté chef d'État. Ça c'est l'outrage contre le chef d'État, l'intimidation. Ce qui est mon prophétie, nous ne refusons pas. Hier, à quel moment on a présenté un contact héritier, Mike Kalambay, naïe Wallace Batagi, chef de l'État. Pourquoi il ça qui était? Péazo Loba, Soko Lugana des États à Koufa. Il y a un assimi pour mon chef de l'État. Ne pas faux prophétie au Bible, les hommes sont Ézéchiel, chapitre 13, verset 14 à 15. Jérémie 14, verset 15 à 17. Matthieu 24, verset 27. Pourquoi Akaneko Luka pasteur na été et si Sambelaka, pasteur Robenga président, à audience, Bakokutana, Père Lobelay Boté pour l'année. N'a pas réseaux sociaux pourquoi Azo intimidé Nani. Azo intimidé Nani. Oh, lié bino bokanga, bokanga, bobenga fayu bono kangaye. Oh, fayu la quoi ça mboko lelo. Peuple ko si ma fayu, danger si ma fayu bozo bangote. Mais mon toit wale sa bozo tikavandi. L'outrage contre le chef de l'État. Pour la wale ça pour la zanan. Sans Bengaye interpellé, sans coup de cassation Bengaye, sans quoi et l'autre côté il est libre. Hein? Mais pourquoi 2 poids 2 mesures? Nous refusons de telles prophéties, ça ne vient pas de Dieu. Yango moni, Jacques chapitre 2, et Bisouso 15. Tokiko Tanga Yango, Mayele ya Pelengendu et Koti na Musala Nzambi. Mayele ya Poloso et Koti na Musala ya Nzambi. Jacques ayebisi biso nini awo. Jacques chapitre 2. Bandegoboli msangai ngana kenegala mikana nzambe, c'est notre constitution. Jacques chapitre 3 verset 15. Cette sagesse, cette intelligence ne vient point de haut et où t'es pas nzambe te. Mais elle est terrestre à Salima Kiona. Pour la banque sa président Kemba, président mon apote, lolo.
Tshisekedi mwana poto akemba mabe jika wana zomona te akokbolo lolo pa benela bolengi ne Kabila mbongo ba 2 millions ba 5 millions oyo mise kemba lokola motalia ka mopara Tshisekedi alia ka mopara kemba mise oka mongala wa boma libala boko kaete amona politika na lobali ka monini bible ndenga mutalo bina mutu tsukanga ndenga na bible tokene osamba ozomona ne vient pas de Dieu mais elle est charnelle et diabolique. Ndeko ya prophète ba pasteur botiko sambusa komona nzambe Tshisekedi abata kufa na 2 ans te yango eveki muku na telemaki yango ngai John ngefa na telemeli yango ezali faux prophétie et kosalema te liwa eza pona moto nyonso pouvoir nzambe moto apesaka mais il y a un coup d'état constitutionnel qui se prépare soki alobaki ngo na kondima mais soki alobi ko ya kokufa lokuta ati kotimide chef de l'état pa ebi na kufa ni po Kabila nsima na ye na basoda ba généraux. Hein? C'est Dieu qui protège. Dieu donne la vision, il donne la provision. Ils ont faux prophétie, bien sûr que oui, peut-être qu'ils ont fait faux prophétie, mais est-ce que bien nous besoin qui t'ont discerné au côté de mandat qu'on nous prier comme pasteur parce que tout le monde est musulman, sambeli qui prière hier pour le chef de l'État ce qui est qui likambaliwa et l'homme musique. Est-ce que bien nous besoin sensibilisation bien nous pasteur sensibiliser pour les faux qu'est dit la Bible. En fait, il fait ça faux na ndenge yo prophétie ni no pesa malonga na mboka o yo kana to pesa. La polémique il y a pas parce que ceux qui ont un mboko ebinga qui dingue fa la prophétie to pesa boni na pesa professeur liboso ya munene simbe comme une quart de finale abeta demi-finale ministre ya sport ngo qui nani motabisho mongo wana ayena puna na Zakari fimbo Dieu m'a dit Ghana iko gagner Léopard quel que soit bon pesinga le kumute bon na pesinga kana mokoka bon pesinga nzamba nde bato mokili pour Kabila dans le kumu akozwa ngote Ghana 1-1 D1 Ghana leki professeur na pesa on a le cas de la télévision avant match Ghana ko Léopard de bête hein na pesa professeur na mboko bon comment ba mort ndenge zoko landana hein si na basai na nzambe bakokufa ebele na pesa yango professeur moko na pesa na mboka o esalema des athées mais ba pesa avec le temps il faut nzambe aloba ils ont marqué ba wale saté d'ailleurs wale c'est même pas prophète c'est un évangéliste et yango tous les professeurs il faut un esprit à discernement professeur bandima yango te la prophète a bien bien maman bana no boya ye et pour la misala mabe akele na ye bana mwasi mususu mais maman bana sangala kotela kutina mo baitela ko motela boya ponani yo po kika boya po moto nzambe alobi mais basai na nzambe basai na satan bazebele ce que dit la Bible hein le travail ils travaillent dans le monde des ténèbres au service des diables ils sont là donc on dit moyen sauter mais moi si yo na acte 16 verset 16 à 17 oh Paul na Silas ba kotaki alors sakula avec un esprit à Python et quel est l'esprit de Python c'est l'esprit diabolique et là nous sommes dit mangote to ma solo podute on a besoin from no mamu podu ba diare bo chercher longité il faut l'esprit de discernement vraiment yo ko zaliawa yo ni pasteur de prophète neta kuti yo ka boye hein ils ont la place yo ba toucher moi c'était ba toucher raté hein aye ka boye c'est hein je vois quelque chose yo ko ndima simba ko ka pinda oyo pinda boye o saka bato moi témoin oui témoin o ndima o ko so minute on reçoit un parce qu'un prophète, non, prophète Nzambete, pasteur Nzambete, bon longola biloko wana. Soka Nzambete siko nani yo Chatumba nani. Bishop charismatique Chatumba. Hein? Et bishop Moussa dans la bolongola biloko wana, ba bansaka binote. Prophète azali simple Moussa Nzambe, pasteur simple. Soka dino moto c'est ngana Moussa moto Nzambe ça dit quoi? Yo pas Moussa des démons. Mili moto Nzambe, nous tous nous sommes dans le service de Dieu. Hein? Même les magistrats sont au service de Dieu. Sont les ministres de Dieu. Hein? Mais sur la prophétie, il faut avoir esprit à discernement. Au esprit à discernement, au yoki yango, ce qui est malamu, au kamati, m'a bien rejeté. Hein? C'est ça. Et puis, tu as le chef de l'État déjà à Roukoufa-Sol. Mais jouer le chapitre de l'Obinina. Entre la portique des hôtels, pleurer les sacrificateurs, serviteurs de l'Internet, qui disent l'Internet épargne ton peuple dans le malheur ou dans la mort. L'Internet les parlera. C'est ça. Et là, on va aller sur un sala yangoyo. Na joué le chapitre 2, verset 17. Abonne pour le chef de l'État sur ma belle allée. Mes collègues dans la télévision, n'a qu'à intimider. Tu sais qu'est-ce moi na poto a timba mabe akembo kwa mbombo. Oyi kwa mbamba ya mandaka basara ngo munene bo. So li yango mbombo. Oka
kieu Tshisekedi wana oko kaite. Ngefa ikamuna na gouvernement. Jusque-là, tous les gouvernements bimba, l'État congolais, ils ont mis sa gouvernement, tous vivre à Kakabo, son ministre. Oui, donc tous à Kaka nul, tous à Kapamba. Oui, mais que Roubert ça intérim ministre de la justice. C'est Rwandais. Un Rwandais qui n'est pas un Congolais, garde sceau. Hein? Au moins il y a une alliance, ndeko bomisamboko. Tshisekedi, tala simazonga moto fere yemba. Kata eloko oyo. Faire net zabulu yoka ngote tala simazonga mutu azonga mutu atikalia c'est pas pamba wana obela ko bisa gouvernement eza coalition na bango ba bloquer mokato balinga cha premier ministre na bango au peuple kolingate Tshisekedi pa binga pe na ko signer yango te ndenge to vandia bazo préparer caméra premier ministre oya bani ko zambongo na présence belé ne pe chef de bazo kanate ba dirikap. Donc mboka ngo basela ba kamere basela ba kabila basela ba kimbuta mboka ngo ezaka ya bango basalela bango non ma chère non yango mona zobimate jusqu'alors au président du fonction ti 90 jours gouvernement bi magate Sénégal a fait élection si manabiso basa investi gouvernement bimi bamboka to esa mi gouvernement même Algérie gouvernement bimi Soudan kalami te gouvernement zobima pourquoi ezobima te to bonde la mingi pona président Tshisekedi dès que Kabila za abimi mboko yote avani shunaram azo zimiri kolo mais comment je peux t'expliquer un président dans la fonction te ba gouverneur ba bimi ba bengi bango injonction na ba gouverneur ba député pro oya bango national abimi abengi bango na kingakati za nini un état dans un état c'est comme Vatican mais bon fungula miso na bino oya ba aéroport na kingakati aéroport avion qui na kingakati boya bango mais vous êtes là service à signal cour constitutionnel bino kaka validé non validé bango non validé na validé non validé na non validé siko eloko cour constitutionnel eloko na lobi na bino lelo yo ba ko tala yango te un procureur c'est celui qui cherche les infractions. Il n'est pas au pouvoir. Par contre, tous les chefs, aéroport les amis balé, militaire ndolo, na civil les amis njin. Ndenge nini yoko tia aéroport mumbakuna, et là on est kitaka na butu kuna. Et là on est kitaka na butu sans contrôle ya nini wana. Talamboka. Fayu nego porter ma plainte. Oya c'est là comme roté. Tika fayu la bina mbia na ya mwana Congo tasani. Tika ye. So abo mangani matungulu atomba lokola ngambe ako kakati prof nada makuru kuna na campus ça va botika ye ala na vérité des urnes là déclaré siko bozo memaye kuna ekosenga nini mboke kweka na makambo oyo président sa okangai lelo arongo la plainte wana lundi eloko esale matin soka yo kingai malamu soka kinga malamu te ce sont pour les appels prophétie chef de l'état sur hôtel rappel soki ayo kinga bayo bangona ba service de sécurité ba service nyos soka yo kinga ona zoloba oyebi papa mba soka ngambe akufa te na benga papa wemba na moni liwe ezali boso na yo ko kende te bamba si aka na bi lukanga do 2 heures du temps. Papa m'a dit 6 heures du temps. On a dit qu'il y a un bon bateau. Papa m'a dit qu'il y a $180 000 dans la poche. Ah, on va na mort. Mais même na 80 000. Aïe, ça a 180 000 $ dans la poche. Na futa mission ngaka kuna. Mais tant qu'il y a Koufi, ba bende ba sa premier contrôle, ba benda déjà 100 000. Ba kuta 80 000 dans la poche. Et ça c'est comme on est dans le bango lelo. Mais nabi ko kenta binga na côté na club de 12 ya Vincent Gomez nabi ba ko sacrifier parce que na loupé manayo. Effectivement tant que na 3h du matin yuja ka benga via kufina scène. Yuja ka benga via kufina scène. Il faut dire c'est un gros problème que bino ba sanya nzembo za pena ba musicien mokili et tout. Tête en 4 bango ba nzambi. Ata peto kadraka yo po bible pekisi yo kolata pantalon ngo lati boy et pekisi yango lata bilamba basi olati bible ya condamnable bible pekisi bino kotama ne batamba boy ozobenda bat na et pekisi yango mais zo sala yango il faut na cadrer yo bible pekisi ko tia Sicile oyo dio yo o tchebo
misuka beku bible boy yango ozomona ngana ko sa ezala bilongola sisili wana ekola sobo ko nzambe baso to tia na vérité to ko bika ndenge maman bible pexi ko percer 1 2 3 so ba ko so na miyo so sai mo so ma ko to je ba tia ngo se ba sela ndanga na bango biso mizima to ndenge moko te bango bana corruption na bible to za ndenge moko te ebi mizima wati wapi bana Ismaïl bakoko ni Ismaïl biso de bakoko na so Jésus Abraham to ndenge moko te okola ndela ngote yo mona sa mona mizima ta pantalon e kangie de non so libanda lembo omona ngo pelengendu na pelengendu olobiti osolo bio moko en fait ngefa to moni ba pasteur te na matanga papa le tout basimao aza moto aza musicien mboka na biso to za ba citoyen congolais alors to moni ba pasteur te to moni ta musicien chrétien monté na matanga papa le tout basimao eza pona nini bon bible ezoloba na Matthieu Bible dans Malachie chapitre 3 vous devez la différence qui sert de ce qui ne sert pas. Bible peut dire Amos 3 bateau ba botambo ba teso ba kanité. Luku tumaki motamoki la beta misika moki. Soki ba chrétien, ba misika chrétien ba passer ba kota la ye pour ba ba patriote. Et on dit ba na mboka ba patriote. Mais asala ki pende ya bisote. Bible biso na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Séparez-vous dit le Seigneur. C'est clair. Azomona l'autre bazaki pasteur te azaki frère te soki bakokene ota pona courtoisie na bolingo bakotala mais pas ce n'est pas une obligation bakene kotala ye parce que basaki na bango misala moko te tango l'autre manya kufatika quitter le pas chef de l'état Kabila pas ya pas Kabila batika chef de l'état atika quitter pas Kabila et pas c'est ça le problème c'est Kabila ya kotala yango. Mais non, il y a une émission. Mais ce que ça met l'église de réveil, l'église de réveil, mais ça met un catholique, je crois. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oui, c'est une très bonne chose. Bimi, c'est un mouvement. Et mi, c'est une question, mon akati. Tous les gens qui ont servi, ils ont yoka, bagege, banini, babilo musuto yoka nakati wana. Tout le monde, pasteur. Kisa wa mondela aseka yewana akota na mamba bale to bi football eza kisi mais au moins to mone na kata mama bale ko différence ni eza do so biso to bato to zaka bato nza makeli to kene na mama tanga na dernier hommage à moto to pesa dernier hommage batala su mabe ya moto te batala su eza kali ka mosenye mawana nzambe yamba na kimia olobi ala ko ya solo vous verrez la différence que ça dès qu'il ne sert pas bato nzambe ozani okufa ozeki 6 4 6 motazo ibene bina nzembo gege na yaki na mfawa na zongi na sengo ola kisi yami oh non de gege ngaye oh mo potuela mboko mais mota prononcer yango penza clair qui est gege la reine des côtes azobanda depuis Inde jusqu'à la Pointe Noire. Abota be bana na ye, bazobala sape bana na ye. Pas parce qu'on va succès. Mais vous êtes là, Tokolobani. Tokolobani. Moutato azote ya boy. Ouh! Protocole. Nana chebi kuna vita che buluka mormal c'est parce que la Bible lobi Matthieu 6:24 okoltambola nzela mibale te nzela moko nyama na makolo minei alingaka nzela bo moko baza ebele o bazofingisa kombo ya nzambe plusieurs viendront sur mon nom ils ne feront pas la volonté de mon Père qui est au ciel. Ils sont là parmi vous. Mais il y a polémique. Voilà, là nous sommes presque à la fin de notre mission. Prophète Ngefako le banini au quoi annoncer nini na diaspora ni so peuple congolais so baza na poto baza misika au peut c'est bon mot de la fin kimia. Moi il a fait bavanda kimia baza kotombuka. Et la diaspora et les combattants bazali awa même bango moko IDP ça zo sepela na makambo bazo sala te bazo ko chef na bango. So ga pla Kabila na kimbuta na bato abino boye bien boba kanga fayulu basa misa fayulu yo mona kuru wana ya judiciaire benda ka moto beti kimoto mais peuple a na fayulu longo
il y a un danger qui revient. Question moi yelinga tout de suite là na poser comme ata moko prophète Ngefa tout monde qui gouvernement gouverneur bimaki ba mise ba gouverneur mais tout monde kaka régime André ya Kabila raison Gentini Ngobila ya Kinshasa tout monde Tanganyika dès ya Kabila Zoé Kabila et ça nini prophète Ngefa André bon so la gouverneur Kinshasa pour moi qui mbuta so ngake Gentini. Ah. Mais oui, là qui n'a Yumbi, il a tué. Azana kout na problème na cour constitutionnelle, ba tranché en côté. Comment ba ko tia moto ndenge wana? Azana gouverneur ville à Kinshasa. Hein? Ezamawa? Mais Kabila revient avec la force. Bango nyoso ba Kabila ba gouverner. Moto kwa Zoé. Oya Kabila awa na parlement na mona ata motion ya Nzaka lobate. Mais ya ko diriger province mumba. Ko za président, ko za gouverneur province, ko za président ya province wana. René akosala ngo ndenge ako président ngo ndenge akosala ngo ndenge nini na makambo ndenge nini est-ce que mboka ndenge ko avancer je ne crois pas c'est ce qu'elle a fait mission je ne crois pas. Merci beaucoup Ngefa ça Congo développer na bateau yo banti valeur oyo kok bango na bango il revient disant ils n'ont rien fait à la République peuple nous ba peuple a voté bango te ezali ndenanga mota tche bango boy ba mokolote ba pesi bango ya peuple te hein mais mboka ngo ko décoller ndenge nini. Mais parce que le nanga sale za la kate maluma la suki wa oyi maluma tanto ba quitté aboy ko yoke pisco mo kono mosengo mais bino benga nini egoko biso batambana benga nini mongboko nzambe agogoli bo mute pendant ni bali atiko ka pululu atiko somon à cause ya mal parce que nous souffrons tout souffrir yo kutinga na vemelatia tamo était nango ya savoka kangabo cheka we cheka zomon mais ndako li savoka mi balé mi sato te ponani ndako li couche ma ki te ponani tout ça na ba droite kaka bango na bana bango na basi na bango alors to ko sepel na mboka ndengo wana non moi attaquer homme de Dieu moi attaquer prophète du peuple je suis pour la population na pour sa pouvoir na bango te il faut oyebi article 58 ya code pénal ya mboka na biso bini. Tout Congolais a droit de réjouir avec le chef du pays. Tout Congolais. Richesse, Batumoko, 500 personnes. Ne bazol dia richesse, et les autres. 85 millions. Nous souffrons. Na bato ba la zone minière, ba cobalt, ba coton. Mboka lokola Rwanda. On a le titre à coton, premier exportateur à coton dans le monde. Premier exportateur à coton, ça vient de chez nous. Peut-être que c'est pour conduire pour le saut. Donc c'est pour la mission na bango. Na ba généraux yo ba un général akana bitumbate ils sont réussir akanga sika mo tia rebellion ba bidisa ba biloko ba tia premier et les peuples souffrent état de droit tu sais que dans le bien wapi nous voulons voir l'état de droit il faut pas interpréter ba tout aux mbongo ba milliards wapi et peuple congolais mbongo ça wapi les pays les plus riches et les pays les plus pauvres du monde. Voilà. Ngefa kitisa moi tampo. Pour la Congo na ko kufa pour la Congo. C'est tampo. Na moi que des choses à énerver. Ah Ngefa to bané na nzambe to suka na nzambe prière suka pour to. Na suka na prière to ko le bible na prière na la zama bande mabe. Na ko pesa prière te. Oya bango bana yoka bazui oya bango bana oya biso bana. Azui nzana tomate atoboli boy. Atesinga. Yewana bango bazo sepela. Oya bango voiture na mona 1500 2000 et quand bonjour papa on a quelque bonjour tantine moi biso kaka est-ce que c'est normal oya bango balia ba frites sauce papa frites saucisson akende boy fait addition 3000 $2000 oya biso tozoli entiesa na nino oya moto ni evida. Si on lit yango o tie mai ebele bidon à 5 litres ya mai on lit tumbi motema yo mai makasika na mai le gars moteur les chauffer est-ce que c'est pour la situation wana kende na Brazzaville moi no ya muke 2 ans 3 ans sur PC d'ité so qui sardine té société belle té maman tete botuna ye maman kokoriko moi na wana ko lia té osomona est-ce que Brazzaville l'équipe sonani pona nini boyko tango tika bango na bomengo mboko ya bango comme ça ma besoin beaucoup to bénéficier na ngote ya mama ibana ibali tout mandefu na mandefu omoni bango tout ba caméra mandefu na mandefu da colère à vie na suki wana mama pona Congo na losambo Yesu na pesi Yesu mbote nzambe s'occuper na bango tala bango parce que ba bongwa soki ba bongwa matin ça passe hein dans monde la télévision question pour les champions
namoni mundele atemi zolo musongo kisanga akili commune. Hein? Tu peux me dire, tu peux me dire le pays, la capitale la plus sale du monde. Regarde, tu. Congo Kinshasa. Ah, t'as vous-même, maman, yoka nano. Congo Kinshasa, la capitale la plus sale du monde. C'est malheureux et malheureux, je termine par là. Oya ninga zwangai, pour la sambela yo, la personne ba directive. Ba boto le loko na yo, to likambo songolo. Tout le pango, contacter un numéro, on a besoin d'avocat chrétien, état de droit pour récupérer. On a un problème spirituel, malade, on a bien tel cambo, bien un gars n'a pas directive. On a 00243 89 610 49 41. On a sur 00243 81 877 26 78. Puis privé on a 00243 99 42 937. Les gens qui sont capables de parler mbote. La personne mbote n'a pas Brigitte mouette. Ma Brigitte a ça mouette et puis il y a mis balai la personne que Jésus Christ l'homme de Galilée na suki wan na suki. D'accord, mesdames et messieurs, merci parce que vous êtes plus nombreux devant vos postes téléviseurs et même vos tablettes en train de monsieur. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle mon boss hein, de la nation, tonton Manapichu Manga boss, il dit Herman, on peut garçon, pourquoi pas mon caméraman du jour, Marcus Angélique, chasseur de dimanche. Et je dis un grand merci à Jean-Louis Landria, je ne vais pas t'oublier. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit à la prochaine édition. Bye bye.